Voilà, ndenge ezalaka toujours balobi eza ya kobeba réseaux sociaux eza ya koyinda après sortie médiatique ya Levanganta Mawe Ranson ya koloba propos ya wenge muzika maison mère na ba musicien oyo prétendi ke bakimaki. Alors tokolobela yango awa na kati awa wa netaka toujours passer un Figaro no fuir no favor tolobelaka makambo tout na temps réel d'information oyo topesaka bino. Voilà tokolobela ensuite makambo ya Papi Kakol. Ba musicien tout o balongwaka to ba journaliste to bato o bazaka pene pene ya wenge muzika maison mère to mona bango tout bayaka wana ko accuser Papi Kakol. Est-ce que zalaka non po bazana besoin balongola Papi Kakol pene ya Weranson ou bien ezalaka ya solo ke Papi Kakol azaka mutema mabe. Alors tozana quelques éléments auto balancer na kati awa to yeba ya solo wenge muzika ezokende ndenge nini. Piroger, alors Piroger, toujours tolandaki ba intervention bande kwa wenge, notamment Maître Ninja, na lobake, ba wangana ki Piroger. Ba bike no Piroger tango bimaka na réseaux sociaux, asalaka ba interview na ye, asalaka ba émission na ye, alobelaka wenge muzika te, azalaka porte-parole wenge muzika te, azalaka communicateur ya wenge muzika te. Ba propos nyonso tout o alobaka etalaka ye. Alors, problème ezali awawa. Tout le monde c'est comme si Piroger azali kozongisa guerre entre wenge musique maison mère na F victime ya Fally Ipupa. Voilà, c'est bien Saint Figaro votre humble serviteur, no fear no favor to côté la ramutute to rappel mutamutute to pesa bino siko basango ona ndenge ezali. To bana Levanganta Mawe Ranson bandeko bolingo na pesto nombote na Dodo Maziza mona shenge na propre mibara mon place ozali. Mibaramo na yo pe lokola Ange Dival Kasongo miyaka sans complexe na pesibino tout bambote place bozali ba fan club ya Saint Figaro ba sena ba Saint tout bozala super ndenge zalaka toujours Irene Mambweni Cédric Bombela le pasta Logos na Suisse mibaramo na bino yangwana place bozali. Alors na ndenge ezali awa wato banana makambo de Levanganta Mawe Ranson à sa sortie médiatique avec Virginie Manganga. Alors, question Zalaki Yakotuna Weranson, Levanganta Mawe Ranson, est-il vrai que ba musicien ba kimi, ba musicien bazali to zandenge nini? Alors, notre vieux Levanganta Mawe Ranson, il avait bien répondu que ba musicien ba kimité, ba musicien bazana vacances. D'accord, vacances en ndenge zana, ba musicien Weranson a confirmé que bazaka kana visa ya inane. Alors, ça doit compter depuis le 4 juillet, tout le bana juillet, à mois prochain, inane aussi dans la bango. Alors, vacances au bango bakende liwana, bakokende vacances ya inane, tout bakeka vacances, na ndenge Levanganta malobi bakozonga. Soki bakozonga ya solo, c'est que Levanganta malobi ya solo, soki bakozonga te c'est que Levanganta pour le moment a bombi dans information ndenge za ke na politique ba mouvement ke to ko annoncer ba fan na biso na temps oyoyo et koki to na temps oyo komi prêt. Mais pour le moment na quatre réseaux sociaux to moni presque tout le monde a publié kiango eza bato ba pena wenge to bato ba pena wenge te ba dégâts Schengen patati patata bikaka. C'est presque tout le monde a bien que non ba musicien ba kimi. Mais parmi liste ya bato nyonso surtout oyo batanga ki ba musicien ba kimi au monde je crois moko to mi balé o bazongaki. Tout le monde ba dinara ti lelo akomi ko poster na mo ba crèche ko chola mo ba crèche moko boye ya robokela wenge musique maison mère. Alors de l'autre côté bande ko na biso bazolo bakeno soki otali bien bande ko na bakimité Levanganta Mawe Ranson atiki bango po bazo basi obaza mikanda na mikili bazo mikanda et bon bazongela mouvement wana ezali makamoko ya entre parenthèses oba nungu na ndenge to yokeli to confirmer yango te po to bike na ba information toujours ba oyo bato kimeli bazali eza officieuse jusqu'à présent wenge musique maison mère a déclaré que musicien moko alongwe na kati ya wenge musique maison mère soit disant que bana congé soit disant que bakimi et koyeba na kaka avec le temps combien de jours où etikali na ba visa bango inene o bazana ndenge Levanganta lobby
est-ce que vous avez congé 6 mois et une année? Tu peux mission zali que non, petit, bo sala stemai, bo kende, bo zoba céramique, bo zoba doki, et bongo, bo kozonga nde ba orchestre mso basala quoi. Basana mon système na bango batmo ba poto, basana ba doki, système modèle wana bon. To ebité, est-ce que peut confiance et kozala kotika ba jeune wana na poto, est-ce que ba kozonga? Wenzaka motuna Saint Figaro zotuna. Bino boyeba mo mingi, bino bozala mo libanda bo komela biso. Soki keno le Valentin Malobi batika lipo na congé. Wana version le Valentin Maweranson. De l'autre côté batumsu baloba keno te batika lipo balinga basi ya mikili o bazala mikanda na simaton bakozwa doki bakozonga na wenge musique maison mère. On a deuxième version, troisième version ça dit que non bakimi penza balongwe wenge musique maison mère. Alors bokomela biso na ba commentaire ekozala ndenge nene bakimi ya solo to ba bombi bango nde ba olobela avant to panza sango ngoso na ndenge nene mais maloba mokonzi moko alobi ke non bakimi te baza na congé to koloka o mokonzi alobi. Voilà to landa extrait wana o batuna kiye na ndenga répondre ki Virginie Manganga bo to zo na kata plateau na biso ya avoir pour te continuer comme d'habitude to leka. Alors ndenge bokenda ki po na production na bino na Bruxelles, est-ce que bozongi pe bongo? Ouais, tozongi. Tozongi c'est normal. Mais toi qui ba musicien ba kimi 5 artistes. T'es kimi te baza. Okima pourquoi? On doit aller en vacances. On doit qui mana visa une année. Voilà, de retour sur ce plateau avec Saint Figaro. Voilà, je crois boyoki maloba mokonzi yemoko mtalobi. Moi te contredire ezate. Voilà, tous les cas sur le dossier à Papi Kakol Sebondo ya machine. Sebondo ya machine eza pona lelo te, eza mo mikolo presque chaque fois batu balekaka, il faut toujours Papi Kakol, Papi Kakol, Papi Kakol, Papi Kakol. Alors to yebaka te soki ya solo Papi Kakol azaka mutema beto za mutema lamu. On to sabino boko mela biso, so kozana ba preuve oyoyo, balobi ke no wi Papi Kakol asala ki boy. Te Papi Kakol akanela ki mutu. Te Papi Kakol alongosi mutu musala. Yela biso yango to ko diffuser on a katebe écran na biso. Pour tozana ba preuve wana te Papi Kakol mutema be. Même na so tali no ko totela bino image oyoyo azali yena Frank Stemai bandongwani. Mona ke Papi Kakol aki fâché. Très fâché. Pour nini accusation le qui trop. Sans preuve, accuse without proof, nde to en anglais. Alors, beaucoup me la biso, le loza makamba ko me la biso, beaucoup me la biso, est-il vrai que Papi Kakol azaka faux? Est-il vrai que Papi Kakol azaka rankini, alingaka batute, alingaka ya reni, aza toujours penawe ranson ezaka yemoko? Beaucoup me la biso, ya trop et la biso plaisir toujours ndenge ezalaka. Saint Figaro, votre humble serviteur, Toyo Kanano, Papi Kakol, na micro ya Frank Stemai, Tozonga boto continuer makambo ya Piroger. Toleka. Mais après, ils ont enregistré le départ Papi Kakol. Yoyebi très bien, Zamba de Bosoto ya Otala Biso. Comme on a eu 40 mutezonga, Papi Kakol a tiré ma mission. Mais yom de tchara dinara malalaise, ou dinara kimi. C'est vrai. Principalement, c'est Papi Kakol. Non. Comme ko vimba na se ya designer, ou tindiga ya boto la micro. Est-ce qu'il faut me dire ça? Je fais mes recherches, Papi Kakol. Recherche. Non, recherche à salité. Ils ont salité? Salité ma casse. Nandeni. Faut se coller avec ma bouche. Nandeni. Na savon. Et la recherche bizarre. Mais non, c'est trop primaire la recherche. Non, c'est ça. Parce que comme on est en Maraming, Papi Kakol, il faut s'assumer parfois. Non, pas une étoile. Une étoile. Pose étoile. Point d'étoile. Vous dites que chose étoile, tu vas comment tu fais la fort. Voilà. Vous qui même Nathan, il y a Papi Kakol. Il n'était pas content, il y a une accusation et pas Frank Stemai. C'est pas là qui n'a pas c'est parce que attends mon repé, c'est celle là peut analyse la fois passée le bac non temps Papi Kakol a zababé, batu balo bac so batu balongo za rapport na ye, mais ba preuve zakana noté. So ba preuve zali za tangible, palpable boye, boye nango to diffuser ngo to lo bac oui, Papi Kakol ba preuve yango yo.
tant que ba preuve ezana noté c'est que mutazana innocent présumé innocent ti mokolo oyo yo tokozwa version na ba preuve que non oui ya solo azamutema mabe. Voilà. Wana ezali makambo tolobeli ya Papi Kakoma to ke nango kutu mingi ezate c'est parce que boyoki tona ye ya sepeli nango pete yango wana tolobeli mpe mingi te. Pi Roger mbanga pasi na yebisa bino. Pi Roger tolandaki Maître Ninja asalaki sortie médiatique. Je crois azalaki na azalaki pa nani azalaki pas Glody, azalaki quelque part, mais anyway, émission ezali to balancer on. Maître Ninja batuna ki ba propos ya makambo ya Fally Ipupa. Batuni Maître Ninja. Alobaki on très bien. Na suka na batuni makambo ba propos oyoyo Pi Roger azali koloba contre Fally Ipupa. Beaucoup yo très bien que non, Pi Roger a répété à chaque fois que non. Ye aza hypocrite. Ndenge ni bango bete ba concert Fally Ipupa azali kolobela bango te. Uzomona ndenge nini bango bazosa makambo na bango Fally Ipupa azobeta ngo kara tandis que bango bazaki batiaki de four au moulin tandis que bango basoué ba mayo na bango tandis que bango baye ba telemaki pona koloba makono pona ko soutenir Fally Ipupa tango lo ba bango azolobela orchestre nini tango azolobela bango. Donc biso biso to lobby to kumisi concert na ye et comme la tourne na biso ya tali lobate donc la biso wana azo référer na nani na wenge musique maison mère pour cacher ya Guy Roger ya Pi Roger ti lelo o bato bike azalaka mutu ya wenge musique maison mère. De l'autre côté Maître Ninja dégagé que non azalaka mutu na bango azala sous na bango ti donc ba bwaki si ba wangani. Alors souci na biso za auto yeba Pi Roger olingo sa guerre na batu ya Fally Ipupa eza po o gagner nini? Est-ce que ozana esengote na ndenge Maître Ninja lobaki keno ozali susu mutu ya wenge musique maison mère te yango na komiso ko tumula Fally na makasi po tia wenge musique maison mère panzi likolo to ndenge nini? Bo zaki mo analyse mo na meka ko sala to kota na Pi Roger ngo yiye moko to yoka susu ba propos ozali deuxième fois abandeli yango le susu. Nengo toloba na Stade de France, je fais les émissions en mobilisant la loba pour intérêt général. Moi, de tout temps, on a vu miguer. Faut tout temps la peine la réciprocité. Vous comprenez? Il faut réciprocité, ça la va faire. Biso tolobelio. Bon, biso peut un événement. To taper l'aime si pour poster ou encourager peu. Voilà. Bolandi Pi Roger. Pius Bolandi wana. Boki ba propos na ye. Est-ce que zala mutozo tinda ye? Il y a quelqu'un derrière Pi Roger to azosa lango pona pour femme. Voilà, c'est un Figaro toujours, to bar toujours le kambo na mototé to côté la moto to bar toujours ba vérité na biso nulle part ailleurs kaka awa place bokozwa basango ya Saint Figaro. Tolega. Bye bye.